N'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne JNZ Nyon TV, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rien rater. Songa kureza te ba groupe nde mutu peut-être ya limite abiso poto tala nyonso o sepeli totala na monde na ba canal plus groupe kaka ba konse bango nyonso baleka mikolo nyonso gouverneur auti ko leka ayebi très bien ke Kisonga o etali penza forme mutu avande la kana ville condition anezate. Est-ce que bino vraiment ba ki para na mongo bino penza na Kisonga na ba epa ba konzi na biso kuna ya province? Bombi kolonyonso gouverneur aleka mbanzangunga zongi mboka amona ngo ndenge zali aya deja utana azalaki ya dernièrement pona nzela ya Kinganga po peut-être kwa kotala nzela ele sabatu mususu eza kote wana ya Mativa mais akipeka nzela ya Kinganga o contribue kana rien mais nzela o contribue po peut-être matadiki bale renye za nzela Mativa mais lokote boy pas difficulté wana boza suna difficulté nini difficulté zara ke po biso to vivra bien ezanzela nano ya Mativa mutelesa kabiso bien alors le reste eza modèle mboka moya ko bakisango ezate mais aya ko tele biso kanzela Mativa yango ka biso susi na biso na Kisonga yango wana okay Kisonga yiki ba mamu ke tungisa beno mingi awa tulevana ba mamba ya tungisa beto courant école ya ke bien fait la maza nyose ke passe alors yingelo mwana bafumu sana ba mambo ya ke tungisa beno awa na Kisonga tona lomba ba mfumu surtout que école sam na bana bakuza bongisi la beto ba bâtiment ya école bakuza tudi la beto courant sam ya sala beto bien na Kisonga sisi na yeto biandi ampasi luzingu lwambi donc idio de vote tuzolele kidi no atubongisa twakala mu bien luzingu ampasi kya mambo tona monako biandi ampasi shere yimpasi zote timona kya jamu kamba bafumu kediambo ndavo fa kwa bamfumu ubakamba batubongisila kidi twakala mu bien bi mabyakita kurampe yikota zipompi pomaza metu kutukuamisa sivuki yake maza nkatu idodo batukubikila maza tebele mboka ezoko e développer mais ezana école bien te soki tokena be école uta l'école mawa et puis maya bien ya komela ezate courant que tu n'en parlons pas ba bilanga to sala na maboko ba tracteur ezate tozo kemba ko sala bilanga na maboko ba difficulté za penza ebele zo tongisa biso hôpital eza awa mais eza na état ya bien te ba biloka bien na kati ko ne ko sunga bato ezate bato bazo kufa po ni soin ya malunga ezate hôpital moko mona bato bazate okende boye biloka malunga ya ko sala ezate et puis sécurité awa ezate la police a cause la kaka na deux policiers soki na ko c'était deux policiers pambe ko zala awa soki likambo na boto mawa plein donc Kisonga toza vraiment na difficulté kutu la des fois tomi kansa ndete tozamiso na kati ya mboka ngote oyo photo jour na ba avantage nyonso mboka ezali parce que mai eza bien te école kutu na parlons pas hôpital et sécurité malunga te toko loba ndenge nini yebisa bakonzi nini ba obazolanda émission au top journal en tout cas toko senga na bakonzi bakanisela biso na ba nyonso o tolobeli awa bakanisela biso penza po tozo souffrir ndenge kama mninga na ngauti koloba mai tozana pasi école pasi hôpital pasi na bandi bomo na ndena zana teni ya zamba do tolia ka na zamba so ke zamba te okolia te et puis ndenge masa uti ko bakisa l'état na biso misiki osali logo moko beti mwasi na yo baye ko kanga yo 100 000
saliboye baye kokanga yo mbongo ebele tandis que moyen ngana salaka kasi baleta ya awa te bakangi ba 100 000 moyen mutu pe asalaka bambongo ba 100 000 wana eza te mais tosenga na bino bamikonzi boza likolo bozwa solution ya kati ya mboka Kisongo po bata mayele pe baza mais ntango bino bamikonzi boza liboso bozokwa koloba te biso mpe na kati moyen tokwa koloba eza te en tout cas naosenga nde mpe na botelema liboso Kisonga. Bon, on a des difficultés dans le sens que quand on a des entreprises qui sont à mon niveau, il y a agriculture. Mais en tout cas, le problème de l'agriculture, en tout cas, côté de pas si ma case. Pour surtout, on va sala, on va sala, fait sala, mais or que va considérer, ayant droit, c'est terre presque ça, ça va louer ça déjà bien teka définitif. Alors, ben tu connais dans mon teka. Et pour me les sala fait teka loi d'aga quoi ba ou d'aga bateka loi en tout cas on passe tout le monde. Avec kadiamu tomba kwa bafum. Bon, tout le monde va mfum ba solution quoi ba ou ba entrepreneur ba loi déjà quoi ba ayant droit. On passe il faut bazar d'aga beton peu. Nous sommes des paysans peut-être mobilanga mo tout fait na bakil. Voilà. En tout cas, tu n'as que bien sécurisé tellement que la police nationale ou na pas Kintuadi en tout cas bien. Baba kami des policiers ka na yao. Oui, tu n'as qu'à les deux policiers. Bon, les deux policiers, bon, ça mener sécurité, y compris population, il y a une motion qui a mener sécurité de sa façon. Mais des policiers qui font na bois la nene plein, ils gagnent le monde bafum. Bon, si le gouvernement y a une fait de solution, il y a une fait que tu files les policiers, on passe vous attaquer la sécurité en tant que je vole peut-être pendant la nuit, les deux policiers na kabisa na sala nani Patrico. Ba ou wena ku garde peut-être mos wena mo repos alors tout l'homme va mfumo to fila quelques policiers diaka mpasi pour aller na kubasa 5 c'est courrier. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne JNZ Nyon TV, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rien rater.